Coucou, bonjour à tous, bonsoir à tous. Mai tongo lelo tongo ya makambo yima ayemba kaka. Avant tout, je remercie d'abord le bon Dieu de m'avoir accordé la souffle de vie encore. Et je remercie aussi l'homme le plus compliqué du monde, Totorina cause de la nosa, mais c'est les chanteurs. Et bien, Messi Moyembi, comme on est en mais c'est les chanteurs, Messi Moyembi. Un grand merci à lui et un grand merci à ma famille, à la grande famille Tola. Un grand merci à mon chéri aussi, que je ne peux pas citer son nom. Un grand merci à toi, Guégué Mogrosso, le designer. Je monte les mots. Un grand merci à toi, Amélia Orlando Dominguez. Maï-moi. Un grand merci à toi. Un grand merci à celui qu'on appelle Silence d'or. Un grand merci à toi aussi. Un grand merci à maman Pierrette. Un grand merci à Mère Doublé. Un grand merci à tous les abonnés de Sarah Tola TV. Et un grand merci à tous nos fans de la Team Wata. La confiance au Bopesa Abiso. Confiance au Bopesa Héritier Watanabe. En tout cas, le lop na la kit. Na la mouki. Vous allez quoi na la mondia? Nalalaki, nalamuki, Elengeye, un grand merci à toi. Spiritas, un grand merci à toi, ne tombera jamais. Spiritas ne tombera jamais. Et la Madre Abana aussi, pourquoi pas Ashley la reine, pourquoi pas à Rosalina Rossi. C'est plein la notre. Un grand merci à Junior Bongongo, Union Européenne depuis Kinshasa. Pourquoi pas à toi aussi, monsieur Joseph Kamwanga. Joseph Yaba Kamwanga. Un grand merci à toi, le 10 septembre, Matos carré. Matos professionnel. En tout cas, un grand merci à toi. Nabosani Nani pour ne pas être ingrate. Un grand merci à notre CG Chali. Un grand merci à mon vieux Dadimola. Pourquoi pas à Francis Dibaya. Je vois aussi Ange Noir, Adam Slouzolo. Et à tous nos grands musiciens. Je vois mon chief Mish Kangandu. Babitongo le lundi à ba dédicace. Mishkangandu, je vois Jack Love, Messi, moi c'est mon corato à la Ranae. Et je vois Diego Milito, je vois Cédric Mbungu, je vois Olivier, je vois... ils sont beaucoup, hein. Ils sont beaucoup. Donc tous nos grands musiciens de la Team Wata. Et pourquoi pas à nos techniciens aussi. Donc, à toute la grande équipe de la Team Wata, même nos danseuses aussi. Un grand merci à vous. Un grand merci à Shinarambo Bersimwana Balobi. Video Koyankale Balobi yo bombe. Bomba ngo bien. Allez bomba ngo bien. Ya bomba ngo. Ici na bombi. Bomba ngo bien. Et si na bombi bilo kwa mokundi balobi yo bombe bomba ngo bien boze la Sarah Tola pa kuta na challenge ya matata la so challenge ba kota kaka siko muna mutu na bisi bino muna mutana ba parti na ya lingaka mais merci moi franchement mi ange mi démon rien que moi Ah, Nzambe. Wata solo la ka bien. Asala ka bien. Alata ka bien.
ayembaka bien bien okanti mosala nini mosala yako yebe mi ange mi démon des gars bakri eza wana nayebisi yo ale allo allo ata allo 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 nabenga goga nayeba jour on nabenga goga kaka ale allo ata allo allo écoute ce qu'on goga na studio Abi je vais voir ça demain nzambe na nga makambo naomona na YouTube oyo papa YouTube okokanga no yango te héritier alobi aza na besoin te bopostaka ye na bapage no bino aza na ye na besoin nango te bofingaka bolobaka aza artiste abuse tout ça là mais il n'a pas besoin de ça il n'a pas besoin de ça il n'a pas besoin de ça on a besoin de poster na bino yete bolobela mam na yete total nanu soki akoyoka na te bino internet mobimba bozomona ndenge bazofinga internet mobimba bozomona ndenge bazofinga Ferregola papa Hervé papa na Caprice papa na Melina papa na Mathias bozoloba eloko te nde bazofinga Ferregola ezosala bino gu na matoi kitoko esengo mais soki basimbi ya bino basimbi eka ata na linzaka kaka ya pamba ekomi ba parke ba mandat d'amener ekomi ba émission 100 300 000 po basimbi reine po basimbi serre bazofinga Ferregola ozokanga bango minoko te tu appuies parce que c'est toi qui envoie c'est toi qui envoie yondo tindaka ngaku mikolo so bopenga mbona ngate na bimisa nga ba capture na osamba kuti Diana lobaki yango so bopenga mbona ngate na ba capture na ko bimisa nga ba capture na obimisa na ko bimisa penza na kotanga na kombo mutu do mbongo obuno bofutanga te pona saila bino musala mabe ya kofinga na ko bimisa ngo alors botika okosa Ferregola kangisi Ferregola fiante kititintiti no bakangi yo te mame mili no bakangi yo te nayebi te mwasi lokola yo soki po obotaka un jour na vie soki po obalaka wana pina na ndimanga nanu te po soko kobalaka un jour na vie okobotaka un jour na vie ngata na bimina musicien nakoya olobela ngo na TV te ata na bimina musicien tokabwana nakoya nasakanda nakoya oleka na TV na mission te nalobaka ngana to bima ngana obwena boye mais non tu dois être une folle ba petaska nde balaka na ba audace wana yango babi na YouTube yango ba chel nyonso ba YouTube ba malédiqué nyonso ba na YouTube ba illettré nyonso ba na YouTube esali mélange tozoyeba te nani atanga te nani mwasi te po bamsu balaloka basi batabilamba basi bana ba sexe basi mais en réalité bana bango pe basiti parce que moi si la femme mutu babengi moi si mutu o se respectaka akoki jamais kobimisa ba insanité ndengwana na bémission soit kobimisa intimité na parce que quand tu parles que bobima et ça déjà ba intimité ba secret na yo avouer les biso na YouTube moi ça ndengwana eska kobala robota pe point d'interrogation ça reste à vérifier. Yo finga Ferregola Fer azana famille nae ana mwasi na azana bana nae Fer fait sa vie Ferregola fait sa vie abonga déjà na vie nae abonga déjà parce que o finga Fer neti nini bino batu botanga bolekana ba ifasik
yango ifasiki yango nayebi te nga fona ke no tuna penda na ifasiki jour musuku na kei na vandi na kiti na koti na direction na bango na tuna penda na besoin na yeba kombo soki etangaka na ifasiki na besoin na kokene kotika bakombo na bino nyonso na ifasiki na kene koyeba bato baleka na ifasiki si réellement ke boleka na ifasiki na okondane bango parce que ata mayela ki bomoto boza nango te ata ndambo. Comment ko ya na relation amoureuse na bino passé oya na oyela bisongo na YouTube soki pe ya solo soki pe ya lokuta to yebite mais oye na yango na YouTube. Mame Emily bazo tinda yo mais bazo chao pe na erreur. Muto azo tinda bino za nzambe te ara nzambe te. Mutu loka batu nyonso. Ana mai na makila lokola batu nyonso. To nyonso bosala aka po bokoma na ba vue, bokoma na succès. Parce que yana batu mususu ba mitia ba mitakala na bango na YouTube, bango moko na internet po bazwa succès. Sko ya bino succès na bino ezaka bofinga ba musicien na biso, bofinga ba leader na biso ya mboka. Et puis nani azosala biloka boye mwasi lokola yo Mame Emily. Oza na poso bala lobi obota okutana. So okutana na ba belle sœur lo roi ngaboye. Yo rova na libala wana te. Na ozwaka YouTube mobimba na sélectionnele yo na ye kotika. Mama tala, grand frère tala, noko tala. Oh moi ça obala te. Ndebilo ekomela bino plus tard na vie. Ferrigola fait sa vie. Quand tu insultes Ferrigola comme ça va rien faire, ça va rien changer. Ferry, ako salaka divorcé, ba okabona na mwasi nete, ako koma pauvreté, ça va rien changer. Et au changer l'oroté. Yobi bato babanda ofinga ba Michael Jackson ba grand star ba fingama. Ba benga bon ba pédophilie tout ça. Boka Ferrigola, so fingi, to lobi ke bobima na ye, c'est toi. Yondo za bordel, yondo za zoba, parce que yana mobali, akoki na komeka partout, donc yondo za oui. Na ebi pete so za pe na mobali, pour na ba comportement no o na ebiti. Est-ce que za na mobali? Ava boko ma ofinga batu lelo botala pe ba le passer na bino ba forme bozalaka. To rappeler bino te. Mitala forme yo zalaka. Bopesa YouTube ango merci bosali kindumba to na YouTube bosali penda kindumba boteki nyonso ka po bosala bakombo na ba famille na bino. Bopesa YouTube merci parce que sans YouTube na ebite net yo Mame Emily tu allais être qui? Sans YouTube tu me dis ngoza nani? Parce que au moins moi sans YouTube nazala ide à voyager, sans YouTube natambula makolo te, sans YouTube nana bana, sans YouTube nana mobile. Sko yombe ya mbeya o Mame Emily soki YouTube tonga osuka wapi. Malgré YouTube ango bozwa peka eloko te. Boaka minene ngai je suis tiye il est elle est. En réalité vie a pasi kaka. Bwana bino nelo te. Batu batala bino nde bokosa bango ba mona bino grave. Na réalité ba vie boye bwana bino na rien. Batu balu waka taxi makasi lora bino baate mais na kingo chenette à $15,000 nzambe en tout cas tailanga likambo en tout cas bozo finga ba musicien boye barapeke muto azotinda bino yepe ba osimbe kaka azanzambe te bakosimba kaka akosimbama akosimbama. En tout cas les avertissements te mais Mame Emily tiko kosa batu yo no bakangisi oti et puis ozo finga Ferrigola po bakangisa yo no bakangisi oti batu nyonso yo tangaki bakombo na bemission wana soki ye akufi nde bakanginga baba nzambe te papa. La loi est dire mais c'est la loi.
Nul n'est au-dessus de la loi. Il est qui? Un simple musicien. Donc, azé l'autre côté na mboko. Un musicien est l'autre côté na mboko. Amu yembi, anzembaka, amu tamatolo na micro. Aé l'autre côté na mboko po lo bake. Soki yaku finde bakangi nga yo. Ye Joseph Kabila. To ye Fachi. Mame mili. Ocha vi na ona pasi. Ozana ona mobali to ana bana te. Wana pe mbe atoke prison. Nanga o regrette. Tiki mwana te loro te nini te. Bon. Vas-y. Baka ngo kaka. Mais. Boke bana héritier. Parce que pour héritier, nga na yoka na nga mutu te. Na yoka conseil te. Même ya ye mo héritier nga peksa nga na yoka na nga epete. Ata nga peksa nga yo tika. Arrête ça. Na koyoka na nga ite. Nga so simbe héritier ka na koloba na nga. Na yoka te. Toke na ngo bongo. Ponzamba ate. Toke na ngo bongo. Loka yoza mukolo linko se respecte te. Olinko pesa li bandino respecte. Toke na ngo bongo. Innocent asala featuring na Diamond amemi ngambo. Soki featuring a innocent za kitoko. Ya pekisi ya yoza bien. Et puis, prends ma couronne. Ça fait quoi? Nga na yebi papa chéri à la ta couronne. Na yebi King Kester emene à la ta couronne. Couronne na neza ya mutute ba chango marque to griffe a komba mutute. A manke nani. Poni boniko komisa batu musu banzambe bo. Mutayaka na yelo roi danser na quartier latin. Choko ope bongisa abato. Tala na débordé ti. Na débordé ti. Batu na batu ba garder bond. Si réellement vous êtes des musiciens, si réellement vous êtes des stars internationales, comme vous le dit, si réellement vous êtes le numéro 1 de la RDC, alors gardez bond na yo, respecte-toi, gère tes poussins. Gérer ba mwa na ona ba poussin na yo, parce que yo nza numéro 1. Parce que nga so na yebi ke nga ne makamunga numéro 1. Oh, na olanda bambolombolo te. Mais maintenant, comment yo numéro 1 ozolandaka bambolombolo, ndengo mi bengaka. Gérer band na yo, na ba poussin na yo, na ba mbwa na okanga bango. Tika la team Wata, calme. Laisse messieurs les chanteurs héritiers Watanabe, calme. Toza na studio, tozo bimis album na biso mi ange mi démon. Et kosuki sa marambu nyonso, et ko pande ko kabola. Soki bo mon a déjà mi ange mi démon, izo ya mabe, na motema na mabe a jalousie aux aranango. O comme luka o intercalé mi ange mi démon, tu vas mourir. Héritier, c'est un enfant de Dieu. Il a un bon cœur. Aibinde basala abatu mabete. Nyonso oyo ko sala physique ou spirituellement et à la retour à l'expéditeur. Olonga watati. Atamu kolomo ote na ebisio. Gérer batu na yo. Na ba bete nyonso ba pesa yo. Vanda nango zala charismatique. Zana ba charisme belé ya ba mpete oyo lukaka ba peso bana ba lokumu wana. Respecte-toi kanga ba mbwana yo pekisa bango kombo héritier na la team Wata. Soki te. Etali bino. Yo certifani. Mbongo na nga lora bolingi kopesa ngo te yo na mwasi na. Na kobimisa ba capture. Na bandeli isusu. Certifani mbongo na nga na yo na mwasi na lokola bolingi kopesa ngo te. Nga na kobimisa ba capture. Et tant na obimisa ba capture, mokile comprendre que ozalaka numéro 1 ya kotindaka batu ba fingaka ba musicien mususu. Alors gérer bambwa na yo. Batika kombo ya la team Wata, batika kombo ya héritier. Yo mame mili na yebi ke ba peso ata infanté. Tom susu bakita ki okaka leçon. Balali yo bien. Allez, ozui ngana nyoyo bandi ko finga feri. Fera sala oni. Yo.
faire asala oni. Bino tunde bozana ba complexe ka ya journaliste moko. Boza ba idole ka ya journaliste moko. Boyunga na ka maramunyo su ya sala ka bino bolanda apeka ye bino nyonso bolanda ka mutu moko. Oko sala nyonso ka po ozwa succès otalama. Oko sala nyonso po ozwa taki mbambala mutu kotambola nango. Tu peux tout faire bino bosimbela ngo kuna bakisi. Kanga munoko no wana ya munene wana ponga so na bina finga ona ofingo te na lobaka nengo zana forme no. Alors kanga munoko no wana ya munene wana kanga ngo na kombo afere. Moi so se respectaka ko bandu finga mwana mobali boete. To finga na biso bana basi comment yo ko finga mwana mobali makasi bo. Et puis musicien munene na mboka na biso. Un grand chanteur comme Ferregola. Ba mingite. Toi na ba mese les chanteurs trop te na kina. Ba ka toi. Mutaemba bien l'aura Ferregola bongo. Papa chéri, héritier Watanabe. Bango ba emba za ba chanteur. Sko yo ko finga Ferregola. Na sens ni. O les avertissements. Ma mère Mili na nsomba likambo. O les avertissements. Nga na nsomba ngo. Pour na faire rigola non somba likambo etant que leader mune na mboka na biso. Batu bazo appuyer bino. Bazala bango eloko te. Parce que nga so na ze loko na olanda mambo ya mikie ya pamba ti. Alors maman Mili fais gaffe. Fais gaffe. Ba jena bino bo sala wana. So bozo kota kai kombo héritier na maman na bino. To mataka likolo to kitate to yokate. Parce que Richard est le seul leader ou a pekisaka. Nga basaila nga voice ya rolongwa musala nga. Mbala suka soki na yoki susu. Olongwe musala olongwe pembeni na nga pona lingi te. Na lingi batu bafinga pembeni na nga te. Bino loka leader na bino atinda rabino. Ngape na ondima conseil te. Na ondima penda goga benga na nga kaka. Na ondima conseil te. Sobo mekika ma. Na fongoli ba capture. Na rofongwa ma. Moni obo meka okansanga yaki mukie. Balo bo okansanga. Skoton bo okansanga. Bo mona te bo kangisi mutu me. Ah, Zambelangai. Jalousie, ça ma belle. Yo, ya mon colo bozo qui la balé qui non jalousie. Et c'est les qui non le cas innocent. Or, jalousie, pourquoi? Est-ce que? Ngape na zoluka couronne. Na baki kadim voa matindela nga couronne na la tambwa na nga mine. Ngape na oluka à la recherche des couronnes. Batu tout bana ba couronne na ba poto kuna Ashley la reine botini la nga couronne na la tambwa na ngako notre votre leur PDG Bobo Beloy nana pour sa couronne na la tambwa mama Regine Lunga mama présidente nana posa ya couronne na la tambwa. En tout cas na se plan na bino trop mi ange mi démon tout ça toujours na studio ba bois kango kala trote. En tout cas, Batu, on a besoin de banga espace ezo kende na suka. Boe lisaka, boe lisa. Beaucoup contacter nga, beaucoup contacter notre votre l'air PDG Bobo Beloy. Nga beaucoup contacter nga so na besoin di banga, nga na transmettre yo kaka et pas PDG Bobo Beloy. En tout cas, na se plan na bino trop, na linga bino makasi po bo solo la vrai. Bolata ka vrai, boyemba ka vrai. La team est what vrai. Je crois qu'il y a un wana parce que aux avertissements. Yo, dipo ken piana na manike. Fais gaffe na kombo na ngai. Fais gaffe. Yo ken piana. Ozana ne lo côté place au sala wana.
Oze loko te parce que ba ozela bino muto aze loko. Bino ba biloko te. Donc boye ba ke bino musala bino na ikufi déjà. Ba wala ki sabido ka ke bozaki eloko te. Bwana pouvoir te. Donc na osan charger na bino te parce que boa bamboa boa niveau na nga te. Donc na otalaka bato batinda bino. Mille esprit spiritas ne makambo.